Mais avant de témoigner, je te dis comment oyebi les Nazaréens, comment au communal les Nazaréens, penini et tindio beaucoup plus au témoigner. Na botami na koli ninge jeune fille no soto kolaka na komena à l'âge de 19 ans. Des tantes nanga en Europe atindi billet na ya Libreville. Papa nanga zaki na corps médical batu ba na Kinshasa kuna na ba triangle ya ba niveau ya rompwenga ba yebiye akufa déjà. Ayo beta ayo na pikir moko boye atobolinga no eza remonta pona makila lamba tango na zena ba moment wa maladi wana so ina lati lamba boye nonga mo sentir sola kopola selon nga loko na zena vie de prière na profondeur te na ndo trouver na ngonka normal na peut-être na lo ba pe na batu mais comment c'est mieux na moni batumba makasi ba bisanga ko non eza na ngonka ka zemi mwana ya kala ndenge na ye mi balé na Libreville na continuer toujours vie na kaka ndenge finir surtout vivre quand waza na bonzambe te na continuer toujours vie na ngai ka pareil kaka bongo komela masanga ke babar mais dans tout ça là na bando ki de église bando sa de l'église na comme sou na lali nzamba zo bisanga na moni elonga pasteur na so place na ndo sambela moi ozotika dia ba utiliser vie na yo boyi na tune mutu ana kombo na biyo kombo na nefsina kombo na ngeza ange mobile na ngana na bi papa bana ngana esna bin yo na ngana to balani te o to vivre oyo eza to vivre vie moye kobo to kosangala no supenzo to te ti mukolo okodote nga pe na vie na yo boyi alobala ngaka makambo mibale apa yo ko indike nga kombo église moko boyi na safutara na ngana kenda na église yango pardon okokolo ba kombo église yango ndava kufa zaki na rea ona kishasa kuna obenga boma azaki na rea nde ayokoloba ke ngala zo kufa mena tikeli binoka Jésus nzamba fongoli nga miso ndako to bando luwe wana na komo mona serpent munene azo telema nazo okwe se azo telema na kufa kufa karne na mire ne ugama na binza ndiko ibeni kampuni ko mwana wa bibi mo changer na manière ya rone aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu. Bienvenue sur Nazaréen TV.com avec l'humble servant de Dieu, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste d'Ipitikoa. Aujourd'hui, nous sommes bénis car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Mabe Anzambeza wapi mbaya Mungu uko wapi? Moïse Pia Memozaredo. Mabe Anzambeza wapi? Petit frère de la princesse de l'Éternel. Nzamba pambola bino to pambwami parce que aujourd'hui to bandisko témoignage il y a Mikolo Bamama Batombo qui n'a pas là partout. Je vois que de femmes, hein, c'est comme si ces derniers temps, bah, femmes des bazo mon ami, bazo témoigner mingi. Et d'ailleurs la personne qui a témoigné Jésus après sa résurrection, c'était une femme. Et bah si bah tato là Yesu. Mais avant de dire un bonjour à mon invité spécial du jour, parce que vous remarquez que la princesse n'a pas mon plateau. Non, je ne suis pas seule, car Jésus a dit je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Je suis là avec le Saint-Esprit, mon maître est là avec moi, aussi mon invité est avec moi sur ces plateaux, mais à travers Basinga, le monde a déjà évolué, il y a la modernisation, on a la facilité tâche, et c'est ainsi que même Bato Baza Libanda, Bako Luka, Lengale Nazaré, Zalakabo, et Lengale Nazaré, mais il va bosser des cahiers des athées.
Non, c'est juste l'ambiance de cette mission. Ceux qui ont expérimenté les choses avec le Némi, avec le Seigneur, la princesse de l'Éternel, je demande à la régie de nous balancer un élément. Je vois là Yves Bolofa, M. Fayoulou, aussi Alain Kiaka, la mignon bébé. Après ce élément, on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambalo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Des retours sur ce plateau avec la princesse de l'Éternel. Ces cantiques a fait plaisir énorme à mon papa, ces couples, ces beaux couples. Papa Guy, là-bas la maman Lauriane, là-bas là, depuis l'Afrique du Sud, c'est ma famille quoi. Je vois ma soeur de chaque instant, de tous les jours. Maman Nekab, Antinei, God bless you, Nathalie Moussibou, maman générale, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, député. Voilà, je vois directement maman Foura, que j'aime beaucoup, ma maman chérie. Que le Seigneur te bénisse, c'est mon papa Caïs, maman et papa Caïs depuis les États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Je ne manquerai pas de dire bon anniversaire à maman Madé, papa Bruno et maman Madé depuis Londres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Véronique, papa Guilain. Donc maman Monique et papa Guilain, excusez-moi. Maman Monique et papa Guilain depuis Londres aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à maman. Je signale déjà que je reçois, elle s'appelle la servante de Dieu, Gladys, maman Gladys Mambimbi, depuis le Gabon. Donc je suis avec la servante de Dieu,
Gladys Mambimbi, c'est elle qui va témoigner Jésus-Christ ce soir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie? I don't know, comme disent les anglophones, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de maman Gladys? Maman Gladys, la servante de Dieu, shalom. Oui, shalom maman. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonio. Oui. Malam Nangolo. Oui. Voilà. Et le meilleur témoigner grandeur en Zambé. Et un témoignage à foi. Et dans le livre Hébreu, chapitre 11, verset 6. Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, verset 6. Ok. Hébreu 11, 6. La Bible nous dit quoi? Oui, Hébreu chapitre 11, être agréable, ça il faut quelqu'un qui s'approche de Dieu, quoi que Dieu existe. Voilà, même maman. Témoignage nanga eza. Allô maman Gladys. Oui. Avant banda témoignage. Témoignage nanga eza. Pardon maman. Oui, allô maman. Avant banda témoignage, n'avait témoin ma œuvre à Singapezali. Mais avant banda témoignage, tu as tout nayo comment oyebi les Nazaréens, comment au communal les Nazaréens penine tindio beaucoup plus au témoigner. Oui. Les Nazaréens dans nzela ya YouTube nalandaka les Nazaréens témoignage les Nazaréens depuis ya frère Baby nalandaka témoignage ne mobimba si mais nzamba ko convaincre ngata na yo la témoignage ya prophétesse Michael. OK. C'est là où Dieu m'a touché le cœur. Dieu m'a dit toi aussi tu peux témoigner ma grandeur. C'est là où je témoigne la grandeur de Dieu à travers de ça, j'ai aussi. Ok, vous pouvez continuer. Oui, na bengi aussi Maman Tiffany. Maman Tiffany aussi azaki accueil na ezaki salarié, ezaki na problème moko te. Yango na kumisi nzambe po nango na témoigner grandeur na les Nazariens. Merci beaucoup yo pour la biso soko lingo témoigner nzambe au côté contact kaka na les Nazariens qui parle les Nazariens au to la monnaie nzambe parce que na komona ba te beli ba rekomela biso pe sur témoignage vraiment tout ça yango pas de problème. Mais maman Gladys to tikeli tango avant biso to kobana mituna to tikeli yo ngonga au témoigner na nzambe to yoka to funguli mato ina biso. Oui, nous témoignons mon nzambe na o nzamba sali na bomo inanga. Na botami d'abord na famille oyo baza ba chrétien te, na botami na kin na Kinshasa, ba famille nanga ba yeba ki nzambe te bando sambela te. Donc na botami na koli ndenge jeune fille no soto akolaka na komena à l'âge ya 19 ans. Détente nanga na Europe atindi billet na ya Libreville. Dans na Libreville Gabon mais okutana parce que nazo beta oyo c'est essentiel na témoignage nanga oyo koifier peuple nzambe mais okutana na mobali na Libreville tant nakutana na ye asali oyo babengaka fiançailles toyo kobotana mwana liboso tant tobotine mwana liboso toujours na bando osalaka ba mauvais rêve bandoto ya mabe bandoto ya bizarre bandoto moka compliqué. Parce que nous orpheline de mère, depuis nous avons l'âge de 8 ans, maman Faka, na papa, na bandeko nanga papa mtaboko la biso. Tinde na ki na Gabon, tant on a boti mo na liboso, na on sa ba mauvais rêve. De mobile tozali na epesi ko banga. Abi mais yo comment toujours bandoto mabe, na futelo billet okena nous na mboka, na ozonga kini. Bon, n'hésita qui pété. Nazaki déjà encore na zemi mususu deuxième grossesse na ya mwana mibale. Na hésité pété na bi bon, y a pas de problème. Aseli nga pe ba préparatif mais n'époque wana papa na biso ando vivre encore parce que papa pas kufa mais n'époque wana zaki encore vivant. Et ici papa nga na ozonga tin papa lobi y a pas de problème. Loba so que les gens en zemi, ils ont un problème qui na koyamba ma bende malade.
nde nazwaka mobile na ngai nafutelanga bie nazongi te ntango nayeki nayaka na 2011 na 2011 vers septembre comme ça là nakomi na 2011 navandi zemi ezalaka moke ya 2 mois wana siko ozema mwana mibale mwana mosusu na maboko ya 1 et demi navandi ti navandi okoma na moma moko boye zemi na ngai kokoma ba 8 mois ntango nakotika 8 mois de grossesse nakomi kobela na niveau moko impossible nakoma ndire mwana ya gripano bana ss nde balobaka nakoma misu jaune monoko jaune ntango nakomi bongo papa nanga azalaki na corps médical bato bava na Kinshasa kuna na batriangle ya baniveau ya rond-point bayebi ye akufa deja aye obetanga ayebinga pikire moko boye atobolinga no eza remonta mpona makila nde nzambe asalenga grâce marge ezalaki soki nalati elamba ntango nazali na bamoma bamaladi wana soki nalati elamba boye nongamo naosentir sola kopola bato nyonso tu babandona ye ngai bato bayaka lisusu te eye osalaka ndeko moko boye belle sœur ya grande sœur na nga semeki na ye nde ayaki kovanda na nga ti nzambe asalenga kaka grâce marge komba wana nakende kobota na kimia mokolo ngo ntango nakebu nakoma lokola koko ntango kaka naboti mwana na nga mibale wana ntango kaka mwana nabimi na libumu boye na change na récupéra santé na récupéra nyonso selon nga lokola nazali na vie de prière na profondeur te na notrouve na nga nka normal peut-être naoloba mpe na bato mais koma zemi oyo namoni batumba makasi bato bayebisanga ko non eza nango kaka zemi mwana yaka na ndenge na ye nda apres kobota mwana wana mobali falaki ya kolanda nga ntango naboti mwana wana mwana azwi ka 2 mois ntango mwana azwi 2 mois mobali na garon atindi mbongo basalelanga prédote bakangelanga lupango na kini sikoyo mokolo nde bakangelinga lupango na bebe na maboko ya 2 mois wana deuxième mwana na bota 2 mois bakangelinga lupango eye kosala ke mobali falaka kolanda nga na kini alandenga tatindeka mbongo na baparent na ye oyo baza na kini bango bayaki kose présente etake mobali na yo osenga na yo nakomi na badifficulté baproblème nakomi kobela aye otindelanga mbongo na bana mibale nazongi na bango na Gabon na Libreville ntango nazongi na bana na mibale na Libreville na continue toujours vie nanga kaka ndenge fi nyonso to avivwaka oyo aza na bonzambe te na continue toujours vie na ngai ka pareil kaka bongo komela masanga okeba bar mais dans tout ça là na bando okende mpe église na bando osambela église nakenda mpe église ntango mwana ngo mpe akoli akomi ngai na ba 5 ans comme ça là ntango akomi na 5 ans naye kokoma esu na zemi ya mwana misato ntango akomi na zemi ya mwana misato naye mokomosu nalali nzambe azoyebisa ngai namoni elongi ya paster na biso place na ndo osambela paster na biso wana ayebisa ngai alobi oyo ekomi ta na yo ta nzambe alingi asalela yo na vie na yo fo okangama mingi na vie de prière nalamuki namoni oka ndoto wana grossesse ya misato namoni to kaka pareil kaka namoni oka ndoto me nakendaka mpe église na kati nazali na zemika ya misato wana mwana nanga akomi kobela akomi kobima babiloko na maboko lokola bainfection na maboko wana trouve nango kana peut-être eza nango ka l'érection pareil ka tozalaki mpe fauché tozali wana eloko tozali na mbongo ke vi vraiment donc nautaki nazongi Gabon nalibwaka 1 an de bonheur après difficulté komi na mobali donc mbongo eza lisusu te tokomi na bavi moko ya pasi après mwana akomobimba bambuma na maboko ntango mwana akomobimba bambuma na maboko tosombeleka baantibiotique tobi ekoleka wana mwana nga mibale oyo nakendaki kobote na Kinshasa oyo ekoleka totali bapesi batraitement na baniveau babuton wana banaka na bakiste wana osomba baantibiotique esili eye osala esu mwa ndeti mo bagraine na babuton mike na baniveau motu tomoni yango mpe kaka normal nakoma osoignaka kotia pansement wana nga mpe kaka nazemi eye osala nzambe asali nga mpe kaka ngolu meme na difficulté na pauvreté wana tout
nayaki kaka kobota nabotaki mpe na problème te nabota mpe normal na voie normal ntango naboti mwana nga mibale ya misato mwana azwi kaka 2 mois et demi defe papa na nga aye okufa ntango papa ye kokufa avant nano papa akufa basi batude nakutana dala na mutu mosusu na Carrefour ayebisi nga bi pourquoi ozotika diable autilize vie na yo boye natuni mutu wana kombo na ye na biyo kombolo nani ayebisi nga kombo na nga eza Ange naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on va travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Bon, tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi, mon tio naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de que l'on basa à niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à sungayo, à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. atinda nga l'église moko boye mais na négligent nanga mpe nakenda nanga te mpona banda okende déjà na église nanga habituel na banda okende après ntango naboti 2 mois et demi comme ça defe papa na ngai okufa babenga na Kinshasa papa akufi ntango papa akufi nde après liwa ya defe papa na nga nazwi sikoyo décision na obi ngai nzambe olobi ebele na niveau basali na yo sikoyo na décide ngai vraiment nakoma sikoyo kosalela yo napesa vi na ngai nyonso tu na nzambe na banda komela masanga na baye na via komela masanga kokende babar bavi ya makambo nyonso tu kaka kopaya vivre mais payen etake chrétienne nakenda pe église naye koabandone alcool na abandone makambo nyonso nakomi sikoyo tout droit na nzambe naye oyebisa mobali na ngai na bi papa bana na ngai nayebisa na bi yo na ngai no tobalani te oyo tovivre oyo eza tovivre vi moyo ekobo tokosangana no esu mpe nzoto te ti mokolo okodote nga parce que ntango bakangelanga lupango nayaka na partir à dot na livre vie ye pa lobi ne ya pas de problème à accepter na ye parce que ye mpe aussi aza serviteur de Dieu accepté mais l'époque wana ye mpe azalaki na profondeur te ya kosalela nzambe accepté
Tant on a mis pesi na ke na zo di baptême na ke na église na biso na bando sambela na ke na zo di baptême. Tant na ke na zo di baptême ba baptisenga. Maman Gladys. Oui. Pardon, Ozo Kende, Ozo continuer avant de baptiser yo. Avant de baptiser, on a toutes nos questions. On a vu au moment qui moutumo combo na ange. Comment on est ange? Oui. Oui. Là, on t'a vu ça comme ange. Bah ange va être belé. Yo au quand c'est ange ni ange a utilisé cola qui tito en tout cas comme on est ange ange. Ngala mona keka mutuka normal. Mutuka lo kwa yo nanga bwe normal. Bonsoir. Tosoli na ye atuna kinga mituna mibale ya liboso ayebisenga mutuna liboso ayebisinga boye alobi iyo na mokili osala lisumu moko te nga na répondre ye nasala lisumu te alobi eza na mutu moko aza parfait na samo oyo ayoyebisanga ya mibale ayebisinga alobi pourquoi ozotika diable ajouer na vie na yo boye alobala ngaka makambo mibale apa yo ko indike nga kombo église moko boye na safutara na nga na kenda na église yango. Pardon, okoki oloba kombo église yango? Kombo église yango ça fait longtemps na bosana ileka kala parce que le quoi na intéressant na nga na makambo ne alobaka te ntango siko na komi na bonzambe yango ekoma koya lokwa révision na mutu mais kombo église na kanga na ngati moyebaka pe place église yango na luka pe na yeba yango te oyeba pe pasteur yango te na yeba pe pasteur yango pe te na luka pe na yeba pa adresse église yango te. Ok, ça va to koba bokabwani yo zongi na yo ozo continue oui ozo abati oui na zongi na nga pe ndako sikoyo ntango na yo obota mwana nga mibale wana voila na continue na qu'est-ce qu'on église wana kuna naza azemika ya mwana nga misatu wana na sala vision moko boye nzambe azodalisanga nakepesa dime nakepesa dime na église na place pasteur a prié na travers ya dime pasteur akomo chasser nga badémon moko mibale ya basi balati noir batmana na nzoto na nga wana na nazema mwana nga misato. Ok. Voilà, ntango nde sikoyo na boti nde papa kufi na ye kofongola misu na bi nga na anomona nde nakufela na nga mama naza papa bomoi tout va bien mais loko aussi papa kufi naza esu na espoir moko te parce que avant papa biso akufa papa biso azali na vie de prière mais avant akoma na betapa bela makasi ndenge wana nde akoma na vie de prière nde avant kufa azalaki na rea mpona kishasa kuna kobenga boma azalaki na rea nde ayokoloba ke nga nazokufa me natikeli bino ka jésus. Amen. Ko mo wana alobaka yango mo wana etushaka ngai wana defe papa bakufa nga nazokende nga me natikeli bino mutu te natikeli bino jésus nga nazwi na nga mo wana nakanga na ngango nabi na simbi nabi lokwa nazali su na mama te papa mpe na ndotela motema kufi natikali kaka na jésus donc ndenge basala nzambe balobelanga nakokangama sikoyo na jésus wana kaka ntina sula nde naye kodeside koabandone d'abord mabe mpona bando osala ebando osepesa nzambe te nde toke sikoyo nazodi bateme sali dernier jour ya bateme po amema biso nazodi bateme porte église wana eboya kokangama tozalaki nanu wana na baninga tozalaka babatize biso 3 filles na 1 garçon mais na 2 filles wana bake kose soulager nga mpe na bimi nakende nga mpe bona profite tellement ba bafille na compagnie nga mpe nakende donc naki kose soulager tozonga porte église eboya kokangama mais tokokoma na place wana pourquoi porte église o place na ndosambe parce que nasaka déjà 8 ans na église wana 8 ans na prière wana mais na ndo vivre vie na ka pareil mais tant on a décidé nakende nazodi baptême porte église dernier jour ndeti veille ya zodi baptême porte église eboya kokangama natikaka nga na trouva na nga oka normal na ntongo pasteur ayo ozwa biso na voiture ne amema biso nazodi bateme toke nazodi bateme alobi bon mutu na mutu azwa place na ye
à prier d'abord pour la mission en général. Après le but, nous avons place, nous avons beaucoup de zone du baptême. Avant beaucoup de prier, tant que beaucoup de temps beaucoup prier. On a prier, on a déclaré qu'on a bien zambé. Et na yes na sama kolona yo o nyonso tunga na bande ko mone bande ezaki ya yote elongwa na vie na nzambe la ngina vivre gloire na wana vie na. OK. Na côté do du baptême, na bimi pe na zo du baptême. To so na biso pe banda. Siko biso na Gabon ezase ba baptiser bino ndeti ba baptiser biso samedi. To ya siko yo église dimanche pour ba pesa biso carte ya baptême. Dimanche wana to ya ba carte du baptême na biso ba pesa biso te. Zaka première fois ça la église na biso ba pesa biso te. O ba biso ba pesa ba carte photo te. So mbongo te so ndeni. Deuxième dimanche ba livrer biso ba carte ya baptême. Maintenant na zaiki na zema mwana na misatu. Nzamba bando yebisango tindela nga un visiteur na nda. Mais visiteur wa bande ko ya abande ko kunda ko bando zala ezaki propre te kwa kota. Voilà na zeme. Nazo ba vision na deux reprises. Nzamba no tindela nga visiteur on mona ya vraiment zaki bien visiteur on a diplomate comme ça mais ando ko kota na nda tando suka kana nzela. Dans ce côté, on a beau moi na na misa ndenge papa kufa kinde so na mi pesi tanto bimi na zone baptême wana dans na zone nda nzamba fongoli nga miso parce que na servante nzambe na doit vision nzamba fongoli nga miso ndako to bando luwe wana na komo mona serpent munene azo telema nazo kwa isa azo telema na kufa kufa karne na mire. Shalom fidèles téléspectateurs de Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que acceptera biso na banda kuna bino ka lolenge tozali vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique donc moi to kota ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolingo Msalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe ndeko s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît baye bolinga nkolo
Babolinga la sœur Tiffany, babolinga la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali, donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo. Donc cliquez le lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur moni titrage na sewana o mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au Tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo peke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo ye